Lelo Koffi Olomide confirmé bisoke yende penza alingaka falite motema mabe Koffi leki tozo silisa likambo oyo lelo silisa ngona ni une fois pour toutes et on zoloba voilà non senga na Koffi boy aleka na TV oh bolananga plein de balls non senga na mama Koffi non senga na Koffi boy mama ngai Koffi Olomide so nazana mutu moko ona yinaye na ibite pona nina bango solo saka mona na ye mais yé Koffi na Blanchard Mosaka ba solo la kata ayina Blanchard Mosaka nenge ni akozwa kabla na Mosaka sombela na bla na Mosaka mutuka akena me musika olobake alongola bla na Mosaka kombo ya bla na Mosaka comme ça moi na soki ya mama nana c'est tout simplement eza jalousie motema mabe jalousie envers Fally bondoki envers Eléré Imago Fally Ipupa parce que souhait ya Koffi zala ninke ndenge abebisa ba vie ya ba musicien nyonso wana spirituellement basa la succès te il fallait pas ça la succès et atikala jamais konima que un jour mutumba rosa la succès kolekaye ou route na quartier latin la plus aimée en Afrique. C'est lui le cœur, à part le président Ibrahim Traoré. Sur base de quel, vous savez, Moussa la voix naïe, ils ont touché Moutounion surtout. Baro aimé, Ndissi, mon ex, dans Afrique nene. Déjà, Sini, Aobe n'était pas Mouta Sila. Poye moi Sila. Aobe Bantenene. Ayeba ni sinde beni na ba camarade ya mobali na ya ba koko. Didi d'abord il pas fallu quoi leki. Okuta na ya Didi na Fally ezalaka te po ba yokanaka. Otolobaki Eléré Imago a mérité respect. Ils sont obligés et surtout na ba musiciens congolais. Baza obligé à respecter Fally. Pour respecter Fally. Fally ndi album ya na succès. Ka Fally ndi ba certifié, ka Fally ndi ba PC ba trophée, ka Fally ndi mtobe ba sala minene. Siko ba oyo baza ba osani Robinho Mundibou va livrer son tout premier concert sur la scène internationale à Paris. Ça se passera le 7 juin au théâtre du Gymnase Maribel. Un concert explosif, présenté par Lennox, production de Gauthier Mascotte. L'artiste aux vapes survoltés, aux hits qui font danser toute l'Afrique, vous donne rendez-vous pour une nuit de feu, de show et de pur ndombolo. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Le 13 mai, précisément, le 14 mai, précisément, à Ville-Province à Kinshasa, direction Bandalungwa, là où je reçois pour vous Alexis Wechi, chef de guerre, seigneur et chef de guerre, kamikaze viva, Yaba Wario. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités. Je pense que tout est Rolanda, sortie médiatique. Il y a notre légende Kofi Olomide, Oyo, Alobi tout. Oyo lobi sipe mokili, oyo lobi sipe batu. Mais tout au long de cette émission, tu reçois Alexis Wechi, oyo, tu reçois pas vie nae, tu reçois pas réaction nae sur dire il y a Kofi Olomide, bah propos, il y a Kofi Olomide envers Fally Ipupa, envers Diddy Stone, envers Oyo Toyoki. Voilà. L'artiste Fally Ipupa, il était hier la soirée Flamme, Oyo, les Flammes. 2025, Fally Ipupa, il était encore une fois présent, pour représenter RDC encore une fois, tout le monde peut Diddy Stone, et pourquoi pas, tout bêta, réalité, actualité à la in avec Alexis Wechi. Merci déjà, tout baroté à la bisso, un grand merci, na Dada Ulungu, na Suisse, Dada Ulungu, pour la bien maman sociale, un grand merci, na boss JB Komaluta, les vrais pétroliers de Dallas. JB Komaluta, Yamaneli, pourquoi pas, na José Longondo, l'homme à Tesla, José Longondo, l'homme à Tesla. Merci aussi à Drey Mabaya, un bon tonton. Merci à Richard Tessa qui est derrière la caméra, soit aux la même morale, Nanga, on l'a vu sur ça là, vraiment bien. Là, j'ai dit déjà bonjour à Seigneur et chef de guerre, kamikaze vivant. Ouais, salute Keritin Chipi. Salute Nayope. Salute Nabato Tubarota la biso partout dans le monde entier. Merci na Ningba pour renouveler conscience et plutôt confiance envers nous. En tout cas, c'est bel et bien votre frère Alexis Wechi, seigneur et chef de guerre, kamikaze vivant, H24, équipe d'avance, commandant des opérations. Yeyo, unité spéciale. Mais bah grade les kebele. Batubaza minité. Batubaza minité. Batuba déserta. Moni so ki bonga bo, moni biso ba chrétien. Vie un chrétien a passé. Batu misu sur kola bisenga mokili, bazanga lola. Très bien. Ba pengwa. Oka jomo aga frère na église. Nous tous ba tebeli ba frère na ba sœur na église. Assemblée makasi ya comme diaconesse comme évangéliste. Pour la suite. Ba ki okangi na sextape. A pengwi. Mobali moko boye. Ba kangi boye a pengwi ba pengi. Mais bah élu de Dieu les chosen bah tika toujours dans nzela nzambe tina suka si nga kwa pasteur Bauti tina suka akufa ibiki akufa kana mingi tena akufa na ke mona nzambe na ke ne lola lo papa ale moloto ozo mbanga na bongo akufa bela na nkolo akufa na bon nzambe ya ngona sikoyo mu ba grade bato ba déserta ba latisa ngwa bato bakima bitumba likolo kosolo meya bisenga mokili likolo ba $1000 il y a $2000, il y a $5000, ba désertant na likolo ya ba intérêt. Mususu alinga nzambe po nzamba pambole mbango. Ayeka lelo azwa lopango azwa ndako azwa malibala mbala moko. Eka lelo. Awezo senga uti na masumu. Umela. Ti nzamba purifia kayo nzamba ataye yo. Et puis po nzamba pambola na bongo ti nzamba otaye no yo apa pamboli yo. Ozo bon. Voilà moni
ba pété nyonso zo yelanga naza ko équiper ba fonction nyonso ti to nous bata malonga to ko engager comme ça na ko ma pe alléger to ko engager mais batongo pe ba ko sala ka lokola ngai te. OK, c'est ça les problèmes voilà ba pété nyonso yangwana. Merci Naya Willy Moucheni, code mondial. L'unique et le sel. L'unique et le sel. Le véritable code. Ya Willy Moucheni, papa Jean-Flavien Kaniki. Ya maman Sandra Agito Kaniki. Ituni, mes mamans. La maman de maman, maman Mimi Ituni, mes maman Nicole Ilute USA, maman Louise Mahamba. Maman Kati Kato Yangai Onyemba. Salut tes mères. Merci à ma grande sœur Clarisse Mouyembi. Ya vient nanga Gilenga Tsebe. Cédric Mboukou na Canada. Maître J5 Kieri, barreau de Kinshasa. J5 Kieri, voilà. Maître de maître. En tout cas, salut na batutu. Au barreau lingabiso, vienabiso et cause à débat sans kousou. Wana Pepe Warrior. Cause à débat sans kousou. La vienanga Bebel. Na Londres. Salut, tous ensemble. Donc voilà. Tobandi. Voilà. Big salutation pe na bateau tout bas à Londres. Na ko recommander bango place à Rolia Kitoko restaurant chez Niki restaurant na Londres. Niki restaurant. Chez Niki restaurant. À Londres. Place à Rolia Kitoko. Na mboka ya vienanga ali no mukemo London. Ah bon. Bana Londres. Mboka ya ba Veclo de Maloba. Soro sali boulot. Olingo se détendre. Place à bien ya Rolia. Chez Niki restaurant na Londres wana numéro 295 West Ground Road N15 3PA. Vous avez vraiment mon bimba chez Niki restaurant. Tout vient de relire vraiment pour se détendre au solo là. Moi dialogue pour ça là vraiment bien. Alexis Wechi chef de guerre. Ouais, Kirit and Chip naza ya yo mon bimba ya yo naza. Seigneur chef de guerre. Naza ah. Et puis quand on benginga benginga pena lelo. Benga so sena ngai miso faut pas bengo ka. Ah oui puis que on nous benginga depuis 5 heures. Alexis Wechi, tout le monde connaît Alexis Wechi. Propriétaire de tous les dossiers. Bah dossiers zanamisa. Ah bon. Tous autres traitants lelo one by one. One by one. Avec Alexis Wechi. Comprendre nga mikolo son avis mon français moi lingala anglais. OK. Anglais. Ça prouve que na biso interne pour développer nazala international. Nazala ba fanatique ba nigérian donc faut pena servoir bon na monde mo na passe pas ki na ko yeko la lingala. Surtout ba nigérian wa chassa au niveau ba lelanga. Nazala o ba lingala na bossa ni ndeko na mo na bossa kombo na e. Donc ya na maison ya ba pièce de recharge na Kasavu donc ngana international qui est na fanatique partout dans le monde. Les gars Alexis Wechi, chef de guerre. Voilà, Alexis Wechi, l'artiste Fally Ipupa, il était hier. Les Flammes 2025 à Paris. Encore une fois, de plus, la RDC a été honorée grâce à l'artiste Fally Ipupa. Hier soir, la soirée, les Flammes. À chaque fois, tant on retrouve pour tout le Fally Ipupa, na ba événement midene na ba soirée où esangisaka ba célèbre soit ba artiste ou ba osala honneur ya Afrique pe ya monde. On retrouve l'artiste Fally Ipupa aussi tout autour ya bandeko wana. Hier tout le monde qui est, il était aussi avec Didi Stone na soirée les Flammes et ça la comment Alexis Wechi qu'on retrouve pour tout le Fally Ipupa na bisika ya bongo. Bon moni Kerit na lobango toujours que ngai nando linga musique ba américain trop temps encore là. Ça dit que bandi bazana ba soirée na ba BET Award, ba Grammy, ba Oscar, ni ba la tsabanda kunonga danger ba kara danger. Souci na so na kolifona ki États-Unis, na mona biloko wana parce que je pensais que na Congo tozara na mutoko sala biloko wana te. Et grâce à Dieu et Dieu merci, lelo Fally grâce nae na concrétiser ba rêve nanga sans pour autant na kin États-Unis. Ya omoninga na linga Fally. Vous comprendre. Imaginez-vous na ba soirée tout esalamana yozo baba les Flammes, eza danger. Na ba BET Award, na ba Grammy. Soki tozalaka na musicien moko congolais te lokola Fally. Yebsanga na ndanga leka kuna. On a total la musique. Total la musique. Quand on aura neti Ngan neto mesana hotel. Nani salami comme na les Flammes un soupe tonga to ye bangote.
plupart des gens, même le musicien, je parie fort que c'est pour Fally. Nde bayebi amsu ba les flammes wana nde bayebi ba amsu swana. Lelo keri tata ba on di maté. Nde baza wana bayebi ke Fally a cultiver bango na makambo ebele. Fally a fongoli bango, atalisi bango, alakisi bango makambo ebele. Oyo ataba kokoka kosala te, mais na niveau na bango bazoluka déjà komekaka komekola. Ozo comprendre? Par exemple, kobeta lelo na ba scène internationale nde tolinga nde fala linga batu ba matana ba podium te. Les gens ne savaient pas ça. Les gens ne savaient pas ça. On appelle la limite dans concert na ba matana. Comprendre? C'est une bonne chose ko copier à malam. Oui oui. C'est-à-dire que on a fallu na flamme et ça linga bien. Donc comment on va donner des leçons et comment donc azali exemple à suivre. Suivez les guides, il y a solo. Et ça lokola ba suivez les guides à lokuta te akala. Omi bambi kombo, on a suivi les guides, on a suivi les guides. Et l'eau comme longo salarié raté. Bako suivre les guides, il y a exemple nin. Suivez les guides, ko sécrester ba tout kakayo, ko kanga ba danseuse kakayo, ko komisa ba danseuse ba sino kakayo, ko komisa ba na mibali ba sino kakayo, ko salama. Donc, osa suivre les guides té. Un bon suivre les guides. Et ça fallait pour pas aigle. Et les reins mago maranoche. King, on t'a l'équipe à tout la musique à Congo les a confirmé. Vous comprenez? Et comme on a fallu la flamme, c'est une bonne chose qui rite. Na côté musical, na côté, na secteur culturel, ils ont retombé la biso. Si les lots tokoma mounene na Afrique, tokoma danger les lots. Ils ont pour na falit. Et là on peut na batu miso c'était ni gauche ni droite, kaka pour na falit. Ah mais wana c'est que on y est fort ya ba plutôt pe ba sala avant ou ba teka biso. Te na nié be fort na bango te pourquoi parce que bango likola ba lo kuta na bango ba kota musique na biso na ghetto. Fallait amoni pas si ekerite. Les loti musique wana bima na ghetto bongo. Mwana mobali o fallait amoni pas si makasi. Ba vie wana ba tambwisa na musique na mensonge. Oui, il faisait un bon travail. Bano c'est la musique à bien. Nous la kitoko. Mais professionnellement, bazaki nul. Bazaki ba amateur. Et ticket déontologie à Moussalango ba ki honte. Comment ko tambwisa boulon ba ki honte. Et c'est ce qui a fait en sorte que musique na biso kota na ghetto. Oyo bango bandolo ba que musique na ghetto, musique na ghetto. Parce que ba papa Lombo, ba papa Taboulay, ba Pepe Kali ba tika musique na biso aya na level. Bango to ba na vana bango wana na bango lokuta bandi lokuta gobeta sala malonga te boko si bo sala lokuta na lokuta et côté si musique na biso na ghetto osa ko se rendre compte que mutoko mewe par exemple so landeli actif na peut-être na ba renommé na ba trophée bani akoki goute aleki mutoko papa chéri Jibem Piana na yango. Mais alors qu'en réalité, pour les cas JBT, n'a pas mérite. Oui, parce que JB n'a tellement noulé, mais on a tellement été, qu'on a ouénia mounene, tilelo. Mais oui, pourquoi mais ouais qui? Parce que, bah on battant sa musique dans le coutata, na honnêteté et puis na professionnalisme. Bisos que professionnalisme, ils ont raté. À l'époque, tu en as batté. Tu en as monté. Au bêta qui ça là, au temps de place, au temps combien de billets. JB bêta Zénith. Mais ils ont vraiment un impact dans terme et Afrique. Pourquoi? Bon, so makazi ba osana kangam na papa batu kaka oma babeta ni ezana ba impact na terme Afrique te kota na bana la Afrique te po ani po batamwisaki yango comme il faut te bateka bien ndengeni basala maram ndengeni promotion tout ça donc tu vois un peu donc fallait lelo aye asali réforme otobengaka asali mise à jour a bongisi musique congolais na ye moka fali asali makambo na tuna makamne to zo sala on ndenge singa fo sala et le musique na biso tombwami pon na fali donc azom ya moto lobaki elere mago a mériter respect ils sont obligés et surtout na ba musiciens congolais baza obligé à respecter fali pour respecter fali voilà tout le monde est pas avec sa nouvelle voiture Land Rover 130 000 euros après Lamborghini Mutambo était à Baron batikoler sa musique na bisa à Baron que na pesa bino ba conseil so ba longoli eno ba chaka pananga en ba chaka pana mais yo kité l'île kokokuna azo chrétien na émission sali
asala émission kombo ko chrétien ngaka et très mukata nga kombo na ngai ozo moment batala ka biso kerite nde to vandi be bavandi bati bate bazotala bazosilika bazoseka bazosepela te bazosala ni mais bandi manga za vérité parce que na pesa mo conseil neti mutura kabasel yozo ki na robeta ba conseil ozo bimisa mbongo ne belé yebisanga siko non ozo bimisa mbongo ne belé bongo okosoma mituka bien ndeni azokotsa te okosoma mapango ya danger kwa afali ndeni okokotsa te mwa matolo ozwaka mbongo ya badédicace ozwaka olio osorganiser nango te mais fali azoforcer makambo te kerite awesome na esa bino déjà bon ba $130,000 wana awesome la barange eza mbongo ba YouTube eza mbongo ba Instagram mbongo ya ba Facebook bakasha production te asimba gango kutu te. Pourquoi? Parce qu'il y a une adresse. Biso ebinde ba futa mbongo na YouTube te po avie matin. Biso ebinde to cotisation yondo tala mbongo kota. OK. Sikoyo tozomona ba musicien asali nzembo kaka po balobele kina ko futa mbongo kuna na YouTube. Yebisanga siko ozwa mbongo obimisa 550,000, 130,000, 350,000. Oso moto ko sala ngonde. Yango mona culture ba congolais tellement bon on a mis te so moi 100,000 et mon ngai faut lopam ngai faut ba brique ngai problème te ça bien eza pe poza na ngomingité oya za na ngomingi et kosoma mapangu et kosoma ba brique et kosoma pe ba voiture à 350,000 ah bon po eza ozo moment yele wana fallait loba pona ba brique wana biki dernièrement na hotel pena ko confirmer ngo na siona ki moi puis Kinshasa mukie na mutu moko azala mo maîtrise ya makambo ngo olakisanga pena moni oyo na bilo musubu na yebaka te mais oyo eza ya fali yozo loba na Kinshasa et bon on a Brazza tant stock na Brazza combien de ndako fallait na Brazza na bi bien Brazzaville point noir te et pas papa Jean Flavien Kaniki te na Brazzaville fali ana bandako ebele na Brazza pe na ba quartier luxueuse solo ngo wana na Abidjan na Nigeria na Ghana fallait azana bandako na monde na États-Unis na France on est comme 2 so pe 3 na France ba pavillon et là te ba pavillon et puis to sombi pavillon to buki to tonga na France ça là ba jet et on a ebisa ki OK rande kita to sona na biso pamba mo ya ko sona mo buzoba mais e ko yeba na ka bien kala mingi te kala mingi te nani akotisaki nani osala pena musala ninga solo et puis ba nani ba na ko kosa bato oso to ni 3 niveaux na kasavubu to na kitambo to na bandal o mo kasane tsana ngo ebele pona mutu musalo barate parce que yo to na mutu otonga sko partout na monde Marcosi soit que Afrique d'ici dans là ndako papa na bango ake Brazzaville là ndako tata na bango ake Côte d'Ivoire là ndako tata na bango ake États-Unis là ndako tata na bango ake France là ndako tata est-ce que yo bana na mboka na to bola ndako to ba futa ba hotel différence yango là voilà Alexis Wechi est-ce que tant autoza fallait maintenir toujours qui numéro 1 na auto yebeli ou soit il est toujours au sommet pour nous repérer bande musu balobi na minute yo fallait za société artiste musu sous les lois au chapeauté na éviter par rapport à quoi y on a tuni Alexis yo landa na bango sko ba na ngokala o fallait sili fallait sili ba kizengyo pena ba mystique fallait sili sko tant fallait sili wana fallait sili ka fallait ndi album ya na succès ka fallait ndi ba certifié ka fallait ndi ba PC ba trophée ka fallait ndi mtobete ba sala minene siko ba oyo baza ba osani disco ane leka lele commission ra numéro 1 pour ceux qui montent au monde pour ka ba tout aux alamons quand tous en bango na ma bien sika o asali ko leka fali non le seul et l'unique numéro 1 c'est toujours fali pour fallait le moins numéro 1 faut bo beta ba concert amener ko leka faut bo sala ba album à succès ko leke faut bo zo ba trophée ko leka faut bo beta na ba stade bon na ba tourner ko leka. C'est alors que Tokondima que beaucoup numéro 1 parce que tu vas rappeler que chacun a une époque né. Bino beaucoup numéro 1 ata effort mon côté bo sala. Beaucoup le baki beaucoup zo mata. Boleki fali. Mais to komo ata eloko mo ata malonga bo sala. Siko beaucoup misi batunde ti bakizengi, net ba zoba boloba makambo to mo na te to ndima. Non. Lelo balokutane ndo likana kala ine na biso na kala ga mutu mo on a suivi les guides. On a suivi les guides. Il y a lokuta.
Suivez les guides à l'écoute. Faut suivre les guides. Ah bon. Suivez les guides, faut l'attaquer bien. Faut à la boga. Oh. Faut à l'exemplaire. Faut à la musique honnêtement. Ok. Oko sakate. Comprendre? Suivez les guides, faut à bon. Yo vilain. Vilain penza. Vilain. Yo. Lukuta. Magamunyo so mabe yo. Ceux qui suivent les guides en yanini parce que mon il fallait tellement les beaux. Bah tu as suivi les guides pour côté ma boga. Bah la nabali n'a pas mata. Autant aux autres vilains, bah ça leur vilain mais au comme au bon gamin, au mozation à tout moment quand t'as ceux qui m'a bé ça, au bimisate longa moi bien. Aux autres bon. Falinisation. Et les réels là t'as bien. Bah tout bah comment obligé bah là t'as bien. Et les réels à la propre. Monta comment obligé à la propre. Et ça qu'on a suivi les guides. Y'en a époque on a ta boubou. Nani là t'es le boubou. Nani là ta boubou. Nani ala taboubou. Suivez les guides à Mituka, il y a cher, il y a bien. Suivez les guides Mutuka, Zugambundu te. Zugambundu te. Faut suivre tinda ba somba Mituka oiba. Soba kangi bato bato. Suivez les guides somba voiture dans magasin. Dès tout le monde qui pas concessionnaire, au tien avion et yé penati ndile. Waouh. Wana ton dimi suivez les guides. Ndako kitoko, ndako nya kitoko. Déjà terrain bakabela. Ya yote. Aux unes d'un côté, ba fleurs partout. Au cas de place, moi, on a ba fleurs. Au cas de cimetière. Côté aux fleurs. Côté aux fleurs. Côté aux fleurs. Pour nous, on a qui toque. Tabaki tamine n'est pas commanda. Ba démodé. Ba démodé. Ah bon. On a les endroits qui toque. Ndako kitoko. Et oh, elle est à ton guide. Parce que l'autre, il fallait les guides. Fallait les guides. Oui, oui. À repérer ça va devoir. Oh, lelo pose à la grande artiste. Il faut son mamoutuka. Oui. Yasika. Fallait aza les guides. Na makambu tout. Y'a mon seul ba détail. Que ça soit na musique. Pour aller qui batutu na ba trophée. Aller qui batutu na ko beta ba salle ya minene. Un effectif na ya ba sala danger à l'équipe tous les musiciens congolais pour musicien moi ngai pour na la nai tala na pressé mais to comme là voilà chef de guerre Alexis Wechi. Parlons maintenant de toute sortie médiatique de l'artiste Koffi Olomide, notre légende oyo sortie médiatique na lobi sipe moi batebele na légende nabino. Non, Azal légende de la musique. Azal légende. Azal légende. Non. Na changé na ngakas. A légende. Na changé. C'est naza obligé. Na ça qui est rare. Koffi Olomide Azal légende. Nandi na binga ka légende za qui est rare. Pour nous se féliciter na kimkolo na e. Pour nous tchaya l'aise. On a no binga légende mais en réalité, est-ce qu'on a la vérité? A légende. Dans le bosso baneko kosa to. Te na no kosa te maintenant lo baki bon pour na tchaya l'aise. Aza mukolo. Loko aza mukolo. Mukolo soki 75 ans quoi qui tape âge. Ana 75 ans. Non, pour nous être à l'aise. Il y en a un lobaki, Azal les jeunes, mais en réalité, nous expliquons comment est-ce qu'Azal les jeunes. Pourquoi Azal les jeunes étaient d'après eux? Il y a des les jeunes disent que d'or le kuta. Déjà, ce aux va trouver le kuta. Vous allez jeunes, un vrai légende, faut aller dans disque d'or, mon digne de son nom. On est ça, critère au fond les jeunes. Mais oui, yo les jeunes, où est ce disque d'or le kuta ndé? Au kabi, on le colle la mappa. Tout le monde banana ba. Parce disque d'or, au samouissé, l'eau quoi valeur. Ba musicien na monde so ba sili ki ba sangat ba ko porter plainte usage des faux ozo comprendre pour la disque d'or mais oui les gens n'a bonté non mais ça producteur d'après ça non les gens n'a bonté les gens de koki ko ya ko kosa bisoté que yo mutaliboso o la ki sa ba kongoli sal mythique et bon maman Betty Masikine Olympia de Paris Tolobani. Comment bon yene mutu à la qui s'équipe iso salle mythique na France. Maman Betty Masikine pour bobata boule à Beta Festival. Mais ce que Betty Masikine première congolaise africaine à Beta la salle mythique. Oui, Maman Betty Masikine. Na Olympia. Ovo ah Beta ba ovo. Yon atala ki ba no tu ba no poser ba question les flatteurs. Bato ba ko sa poto na nga soni po poto ze ba biso poto incarna ka poto tina Kinshasa. OK Bano ba ko sa so soni na ke poto bo na olata ko leka bango na boga ko leka bango na soin ko leka bango bato ba sala ke mission na ko bango nyonso sauf mutute ba petana ba yolo tana latai na gena poto na temi bosoni na bi ba yolo nzambe na ngai tala kilota mabe polo mabe na nzambe to sa na poto to sa na France nzambe na se trouver na Paris mwana mutu na ngai
David Momé. C'est mon pote. Il a fait ses mots. À part David Momé. Bano tout batira la yuana. Non, bah, t'es ma frère, na yo, bah, collègue. Ah, ma top mi penne mine na mola ta patola basi. Ah non. Kasi mi penne le ki mine net. Ma top parola ta pantalon. Mon bali patola mine na mi côté mi penne za raté faut la ta basi. Soit aux anga pantalon. Ma top vraiment la ta patola basi. Ataka rato. Qui paquete mais. Yo musa ne poser une question. Na komo na linga mabe. OK. On a la finga ba. Ma top payé. Faux journaliste. Ah non. Mais oui. Aza faux journaliste parce que Azara muta profit. Vrai journaliste, il faut poser un muta faut ala honnête. So za muta profit ndima ninga ndima ki na muta fali maintenant honnête. Vous comprenez? OK. Parce que yo peut faux journaliste. On a ndima on. Mais na za honnête, on a ko sarata. Ko masquer de mabe. Ko masquer mabe pe on ko sa mabe. OK. Vous comprenez? Je sais pas ta vérité. Ma top mi pende minene donc mon ba mi pende minene bon on zo comprendre pe. Avant de patola basi. Chantez ça. Tabasa. Beaucoup mi ba minene mo mabe. Yena ndegone momba. Beaucoup mi minene mo na zo comprendre te. Yena ndegone nani? Momba. So bazo yokana. Ba kisi nini bazo milana. Hein? Matope tant pende mon quoi. Tant pende mon quoi. Non, pas jusque là. Mais zo est la vérité. Et bon yo éviter que la vérité. So tali kara matope bien. Tale ao. Ta kwisi mon quoi. Vous comprenez? Nous sommes comportés. Moi, je suis mon faut les à moi d'accord. Ma top est bien retourne dans tout mon nez. C'est que émission là-bas moi est dérangé. Et dérangé non raté. Aux autres nous question, nous répondre, nous détailler chacun de chacun. OK. Ma top est bien retourne dans tout mon nez. T'es dans le temps là aussi. Bon vous avez bien été. Ma top est bien retourne dans tout mon nez. Yolo. Yeah, sale garçon. Sale garçon. Bano bazana poto salite. Nous comprendre. Sale garçon. C'est mon pote. Alors, tu as dit Zambala Malika et bon aspect. Ah. Et puis, à tout le monde, ma question est bien. OK. Azala qui honnête, à qui flatterté. Bango tu vas flatter, net petit na yolo. Banda ko oyami invité zo ku misaye na makamba lokuta, ça c'est pas bien. Tu vois. Donc voilà, allez pose tes questions. Voilà. Ma question, il y a Liboso sur Diddy Stone et Fally Ipupa. Va poser artiste question. Et ça, la règle, ndengeni tant à mon ara Diddy Stone na Fally Ipupa ba kokutana chaque fois na ba manifestation. L'artiste a bien dit moto oyo azana posa ya papa no a existé sur société. Mutazana posa ya ko boma papa na yo. Mutazana posa ya ko taloyi moto nga na lingaka te. Moto nga na lingaka te. So na moni mwana ne, on sollicite taloyi bon. Voilà. Okay. Mais sur question la réponse, il y a Koffi Olomide. S'il faut, couper sa paix à Vinayo, bien té. Alors, ici, je voulais que tout le monde me suive attentivement. Très bien. Parce que je vais vraiment parler. OK. Que les Ivoiriens, les Camerounais, mes fans, les Sénégalais, les Gabonais, les Congolais, suivent-moi attentivement. Ce que votre c'est que Koffi nous avait bien dit que Fally Aza monsieur Manko un peu particulier. Ce qui veut dire que, à commissaire le rôle là, hormis musique, à commissaire le rôle à propriété, à comment qu'on lingue à fond, parce que Fally amener couper ça ébélé dans l'entreprise. Fally nous cotiser les montrer sérieusement, comment qu'on batte la Fally. Et à présenter Fally et pas maman Ali, il y a comme à présenter Fally pas maman Ali, il y a comme moi. Et tant qu'employé. Et tant que moine. OK. Aussi, et pas Didi, Fally Aza Lokola, Yaya. Grand donc, frère. Relation, il y a Didi, na maman Ali, na Fally, et sa relation propre, très saine. Vous comprendre. Bref, année. Yé moutazolo bake, le quoi Fally Alingakete, le quoi Sopenet, non, il y a un côté. Lui qui dit que, oh non, boy. Yeah, bisabiso. À chaque fois, maman Lia, abane ko silikila ye, pour na dossier na ye na sindi. À chaque fois, maman Liana, abane otomboka, abane ko boya, pour maman Lia, aboya mbalebele. À chaque fois, maman Lia anda boya ye, abane ko senga na Fally abondile maman Lia. Ane o senga na Fally a sengela ye pardon, a sololela ye et pas Diddy Stone
na pas maman Lia. Pourquoi on senga on ba voice na ba audio ezali. Ba voice na ba audio za oyo Kofi abane ko senga fali asole le fait que fali sur la bien maman Lia, le fait que sur la bien di diston, on est vraiment donc ko senga na fali ensemble que fali asengela ye. Asolo la ye le roi dit voilà le roi dit sur la bien fali a respecter fali makasi le ko la maman li a considérer ka fali makasi a respecter ka ye ane ko senga ke mbala oyo maman li a limbisa Kofi c'est pour fali oh mbala o ba didi ba limbisa ye c'est pour fali parce que le fallait zaki le roi la pont ya couple Olomide il était le roi ponté soit le roi ne ba ko senga ba service trop pas fali. Le loi comme quoi acquisé fali wana mais yé Kofi na Blanchard Mosaka ba solo la kata ayi na Blanchard Mosaka nenge ni akozwa kabla na Mosaka sombela na bla na Mosaka mutuka ça même à l'époque si je me trompe akena même musika olobake alongola bla na Mosaka kombo ya bla na Mosaka comme ça moi na soki ya maman nana yena Jude Mpiana tout le monde sait que ba yoka na raté comment ba retrouver na junior. Ça montre que le vieux c'est un mytho. Non. Oui, c'est un mytho. C'est un menteur. Maman m'a expliqué, j'ai raison. C'est un mytho. Vieux tout simplement, ils ont jalousie. Mon thème mamabe. Jalousie envers Fali. Bondoki. Envers Elere Imago Fali Poupa. Lelo, Kofi Olomide confirmé bisoke. Yende penza. Alingara Falite. Parce que Fali a ça la preuve ya nyonso yakola kisa que il respecte Kofi yakola kisa bonne foi na ye envers Kofi na mabetu na kofinga tout bata Kofi ba finga Fali n'a jamais riposté Fali n'a jamais dit de mal à Kofi Fali même biso sur le mabe virambo que kutana aigle a biso pena osali mabe kolobara mabe na été alinga kate. Et les autres comprennent que ce qui est dans le mutalinga, c'est na bomba les Kofi. Kofi n'a Fali. Parce que souhait à Kofi zala ninke, n'enga baby ça ba via ba musicien nyonso wana spirituellement. Ba ça la succès il fallait pas Fali pas ça la succès. Et atikala jamais konima que un jour mutumo aura ça la succès kolekaye ou arouta na quartier latin. Ça dit que même dans ses rêves le plus fous, Atikala jamais condiment. Mais quand Kofi Olomide va dire naé qu'il fallait à séparer une existence ya Kofi. C'est ce que je suis en train de dire. Na lelo, nandi mamoisa lelo, nandi fali ana succès, nandi Kofi, tout ça la analyse comme Batamaele. Très bien. Kofi a son succès, fallait ana succès. Pourquoi fallait une existence n'a été? Existence à Kofi et Eugénie Fali Nanim. Étant donné que le lot fallait au salle kolekaye, robet album koleke, au trophée koleke, au yazwate. Na ba balina fa okazua. Normalement c'est clair et net. Muto azana senda muto na senda fa okazua pe to muto azalaka yo nazolo ba art. C'est-à-dire que même dans ses rêves les plus fous, atkala jamais qu'on dit que monsieur ma outa quartier latin a koleka kaye. Un moussous coûte na génération mon génération donc pour na ya no mona ana au sommité au tikala wana pour na libela batolo ba fallait les cas Kofi et surprenant ye fallait les lois dépasser de loin de très loin na nyonso blague na ye na ba journaliste ba no flatter à part David Mombele na ba journaliste ba no flatter ba yebi qu'il fallait redépasser de très loin de très loin. Via zamote mamabe. Via le loi talisibiso bondoki. Via le loi talisibiso comment est-ce que à cause de la jaloux fin à niveau wana jalousie na niveau extase wana neso kerit ça me dépasse. Et na niveau mutosalo et logote. Yango na oyebise bo na retourner question o. Ozotuna Kofi Olomide. Parce que faut aussi ça débat o. Chantage et l'équipe. Mon thème mamabe a Kofi leki. Tozo silisa likambu oyo lelo. Silisa mona ni. Une fois pour toutes. Yo zoloba. Voilà. Non senga na Kofi boy. Aleka na TV. Oh. Bola nanga.
Claude Bols. Na osenga na mama Kofi na osenga na Kofi boy. Mama Na bosanaki. Na osenga ne boy. Aleka na TV. Ayebisa biso eloko nini ba wile na fali réellement. Yango pe to mituni ba question. Soki alobi te. To ya oloba. Oh, ba bombeza. C'est que yo yebi mukile kokufa. Séparation ya Fali na Kofi aujourd'hui. Séparation te. Bon, il aurait ça. Na yebine. Kofi na Fali ba yo ka. Yango na yebise beso zo talanga. Ngamo pao. Na yebi nanga déjà. Oh, na yebi déjà eloko yo, o salisa ko makambo wana tu. Na yebi eloko salisa be monsieur belé le kwa sele yo. Na yebi eloko déranger na 2021. Ko banda 2021. Tilelo. Makambo mona na yebi. Oh, fo yebisa biso eloko nini oyo esala ke yo na Fali boyoka na kate oyi na Fali makasi boye. Soki olobi yango te, alors moi je t'ordonne de fermer ta bouche et de ne plus parler na kombo ya Fali. Na ko démolir ye. Mais yo expliquer biso problème ngo ezali. Est-ce que ça problème spirituel? Te na ye mo yebi déjà. Place ça yebi. Ya on a lobby boy apekisa na yatika ba mission na komba façon toutes les questions fallait avant Daniel batina loba na ngate apekisa na batu na ye. Oh, parce que soki a lobby lo ya yine la falité ngana ko ya ko lobango pe na mimana ba preuve. Ah, trop c'est trop. Fallait salier nini. Fallait loba fallait mimanga munini. Eza pena sérieux. Mam na loba. Na tie pour moi que sérieux. Na tie Pati Ambroise. Oh, témoin. Pati Ambroise. Témoin na témoin. Ayebi, maman na yebi, ye pa yebi. Oh, Alexis Wechi. Na tie, c'est comme sérieux. Pati Ambroise témoin. Pour na mona Pati Ambroise pena quadra koraman. Moni Fali pour aller bien. Moni Fali c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il a un bon cœur. Mais ce que c'est un rappel que meta ba plan mutala les là. Ah, kirita jemuke. C'est que yamine neza na sima makambo toloba. Eza. Dans ya mon bateau ba lobelaka kwa na nverambo ba keba makasi. Ba omi mangam. Po eza pona ba ontoto tout ba bombo wana nde erozake retour ezong la vie kuna eza pona ba on. Oh. Et puis yemo pe vie atiko sa émission. Na komba Fali. Asani be émission mais atika na ko soki ayokite. Pati Ambroise témoin. Abenga ka venati loko lepe. Ye virambo. Baza témoin mambongo na oloba. Ona yebi. Mais quand dévoiler biso ta muki ko Alexis. Na ko dévoiler teza ba eza on eza ba secret d'état. Et bima kaka tant makambo yindaka. Po yindité, oza avec cadrage. Ozo comprendre. Virambo soit ça mon bali ya solo parce que il y a un vrai homme, un vrai mec, hein, un petit bonhomme te OK ton limi. Yo un vrai mec, un vrai mobali. Loba et loko nini yo yine la Fali. Tout d'un coup. Parce que c'est moi Fali, comment comme ça Fali, comment on va bien Fali. Parce que bon tout na et loko nini sala ya ina Fali tout d'un coup comme ça. Pour la même vidéo moi je circuler au ko faire loba ke Fali pour pendant Cindy Baza ba meilleur musicien baleka na quartier la tête. Mamunyo solo pour na Fali en lui pour na Cindy lelo. Vers bipolaire. Kofi vers tergiversal. Ah, vous comprendre. Aza ko yebelo ko lingité. Kerite nchipi. Ngai so nazaki virambo. Nanga vanda kimia. Na motema wala mutama pesa ngana na sengo. Parce que au monde que na orchestre nanga mutu moko bo leka awa aza lelo na succès pour le kabatutu. Pour na omona que lelo collaborateur nanga on a collaboré na ye. Lelo aleki batutu na succès. Te alobi fallait otika la mwana musala na ye. Atika la kozala mwana musala na été. Pour to bengo patron na entreprise, faut attendre ba part, faut au moins na 80% ba part ya yo moko. OK. Au moins na 90. Et que mutu muso ye wana obenge travailleur. Mais soki ena et que entreprise autant na komono mais wana mutu moko on peut ça 70-80% à travailler en hôtel, à collaborateur na yo bien qu'entreprise ça yo. On a fallait tika la aux travailleur jamais collaborateur direct ya Kofi. Il y a un monde qui parle que un garçon mort un peu particulier. On se comprend. Un collaborateur direct il y a Kofi.
Ah bon? Vous comprendre? Et que Kofi arrête et traiter fait de moi dans Moussala. Un peu de respect, monsieur. Il fallait retraiter moi dans Moussala, Lelo, à l'Ekio. Peu Moussika. Ah! De très loin. Fallait l'équipe Kofi. De très loin. De très loin, Kérit. Lelo fallait l'équipe Kofi de très loin. Na nyonso. Bana Robimisselanga manko si mamanko. Nano l'action, comment fallait l'équipe? Lelo na Chikontoloba. Comme Kakutu te mutanzala mutapasi. Na famille na mutu moko ta vivra bien. Le grand mopao. Na famille grand mopao. Obo benga grand mopao. Et na mutu moko ta vivra bien. Brève année. De to so nobo na Edmonton na Canada. Tutu roba. Abwa kingunda. Azolala na salon ya ndako batu. Et mukolo ndako wana mutu nanga. Oyo panzeri. Nabi misa photo tutu roba. Nabi misa photo tutu roba. Non. Mutambon arabon. Non, pas jusque là. Tutu roba, c'est son frère. Ve Joniko. Tala Ve Joniko. Bo Ve Joniko vivre à ma Ve Joniko lelo ayina frère na ko le kabatutu. Parce que ba Ve Joniko bazanga na ba $50. Ve Joniko ata. Nazo yebisa kasi ya mwana ndezoka musabato. Patron za bongotin. Entourage nenini ba malonga. Poto ndi makiaza patron na kino na entourage ne. Ya na propre. Vina biso tutu roba. Sope leki sope yaya. Actuellement de to solo no boy. Abwa kingunda na Canada na Edmonton. Est-ce que les lots de quoi Kofi propre soki ya na patron solo. Akobwa ngunda na Canada là na salon bato. Na salon ya bato. Non bien na salon, là na chambre était mais na salon. Tutu roba oza petit frère ya Kofi Olomide. Ve na biso si po jazz. Ve armo là dans ba chemise mo hotel ve okina mawa. Wana entourage ya Kofi. Oh. Zala ya makasi. Non mais Zala mo za entourage ya Kofi on dit. Non mais Kofi aza grand mon pas. Aza grand mon pas otaza patron T. C'est faux et archi faux. Mbongo na lobara wana eza mbongo na utiliser mo pour na mankambu ya malamu te. Ya kofuta ka batu ba finga ka batu. Non, ya kofuta ka batu ba denika ka batu. Ya lobi kote onde ba futa ka victimisation. Ba futa ka mbongo pour ba dénigrer Kofi. Keri to moninga. Ndé na boy. Na tra jamais à $500 ya mois auprès de Fali. Non. Fali ne paye pas. Fali ne paye pas. On le fait parce que nous sommes les fanatiques. Ça là volontairement. Volontairement. Soit... Et puis biso. Tu n'as pas finir mutute, tu n'as dénigré mutute, tu n'as quitté mutute, tu défendre ka ba valeur à Fali. Au monde tibo, au dénigrer Fali te défendre et si loana. OK. Mais il y a futa ba toi mon amema bakali, amema kile si poto pour non ba finir la Fali. Le sen de nyana mo ba futi bambon. Pour ba défendre yeba loba mo lukuta sur yeba kosi la ka batu musuma kam. Ba loba ki ya l'équipe batu nyonso alors que à l'équipe mutu nyonso te fallait l'équipe. Fallait l'équipe Kofi. Musika. A mutambo te bolo ba on sauté. A patron te même na chicon a télématé. Oh, na fali lelo. Yo mon a fali ba gère a suma deux voitures là même moment c'est 500 000 €, 2 millions. 2 millions. 2 millions. Sikolo a bongo, mutabon yozo lingo comparer na batu moko boye keba. Batu ba sala business musique te ba multiplier ba business. Mais ba koko makana niveau aigle te comme mec ko tout te kérit surtout côté mbon aza patron te aza patron tant mukete Kofi patron soki aza patron abon sa vie à tout roba abon sa vie ya Ve Joniko poto ndima ki patron na oncle RC azarani pe surtout oncle RC penane et très mukano te kana mapa nazo yebisa on a les grands mots pas. Je te dis Azana Mongote. Azana Mongote. On a sonné lipa. Ya melite. Ozomo ndaka mo fleurité et telemi. Mais ndaka mo fleuri et telemi ton et telemi qui on a fait na seki. Ndako oyo ba obuka ngo soki 100e fois. Soki ya ibina patron. Fala sa ndebi so sadit. To sombi terrain place musu to tongi ndako na ba ya nenga kilelo. Ndako wa mukie wana. Bako bukaka ngo et puis ça danger ko fana na ndako na musubo osutu kaka ndako na s'écrouler. Ah bon. Et c'est ko buka ko tonga po fallait atongaki abuki atongi fallait atongi abuki atongi ozo comprendre vers moins vieux
soki akontinue kaka na jalousie oyo na motema mabe oyo pa fali suka nde eza mabe. Mais tant que vous avez l'Afrique, mais Nalandi Koffi Olomide lobi, Cindy Leker aza la personne la plus aimée na Tchango. Na Afrique. Na Tchango. Il y a que Cindy Leker. Bako aimé na Afrique, Zanon. Et président Ibrahim Traoré. Et puis, bako aimé Ndissi, mon ex, na Afrique nene. Chef de guerre. Maramezo bomamboka yango yo. Zanon. Bako aimé na Afrique nene. C'est que ça qui sondage na Tchango. Aza la personne la plus c'est que asala qui sondage na Montfléry. Azo conforme to na Montfléry na Tchango. Préciser. Na Afrique faut yemba bien. Faut ça nzemba bien ni ba Charlotte Dipanda. Non mais Nzembo aussi. Nzembo nini. O sini déjà yemba o ça la succès kana Congo na monde tout o ya yemba o sini yembi et ça le succès. Po déjà sini a obete pas moto asila. Po yemo asila. Awe banteneni. Ayebani sindebeni na ba camarade ya mobali na ya ba koko. Ayebani so bigi no ba mboka tu ba camarade nga baza sindia ayebani na bango. Woni za solo ba camarade mbani ba ba koko. Ayebani na ba koko wana o ba kana manini mumba. Ayebani na bango. Aza aimé hein. Ayebani na bango. Nenge moko président Ibrahim Traoré aza aimé en Afrique. C'est faux et archi faux. L'après Koffi Olomide. Vieux aza mythe. Aokosa ate sérieux. Et l'on a adoré wana. C'est-à-dire aokosa. Boyi pe ka aokosa. Ma te sérieux. Et sinde c'est locotin, rebo iban golika sinde yo bien monté. Rebo chul. Yo ko pe rebo na iban na sinde. Rebo sala ba nzembele kana ba trace la succès ha iban golika sinde. Non mais Cindy pas reconnu. Cindy aza reconnu locotin et locoto yebeli Cindy bien na Congo a eza ba nzembotin. Eza ninga botola libala bato. Ninga botola libala bato ya mama Alia. Elo esala ke kombo ya Ndissi e ba no tangama nezo tangama. Wana identité. Comprends? Parce que arracha libala bato. Akuta mobali ya bato na mwasi. Abotola libala bato. Ya on esala ke bato no tanga kombo na eza pour la musique ta. C'est pareil avec Venabiso Rambot. Autant kombo na ba émission. Osala. Botanga kombo nete po obeta banzembo bien ça la succès. Botanga kombo na yete po obeta ba sala danger tozo ba trophée. Botanga kombo ne po osala ba émission ya polémique azo chrétien fali. Ah bon. Bazotanga kombo na yepo aleki na top Congo sala émission ya polémique. Bazotanga kombo na yepo aleki pa Madame Jazz a sala émission batangi. Bazotanga kombo ne po aleki na ba émission. Akomo luka ba buzz na ba émission. Totanga suba kombo na po na musique ta. Et bon, la musique, beaucoup quand en Afrique, on va y bien aller. Aïe, bani na ba koko, ou baza mi bali, ba camarade mo bali na e. Ba koko, ou ba en Afrique, ba camarade mo bali, ba camarade mo bali, ba koko. N'engue ma on a koko hein. Ba koko. Ce sont des cocos, des grands-pères. Aïe, bani ba grand-père, des pépés d'Afrique. Da wana grand-père ta. Koyi ba na Afrique, aïe bani te, ngana aïe bani kolika Cindy na Afrique. Yo bien monté. Kane na abuna, aïe bani kolika Cindy na Afrique. Alors moi c'est légende après. Légende te nazo pexo qui ta na légende te to baneko lo bon poto sa to te à l'aise. Asa légende te asa légende te ba légende les a fallu. Oyo ba tout ba lo bakango. Légende na flamme akenbe légende. Akuta na légende. Azonga légende. Mais pour na Koffi Olomide Innocent Balou mais Azam Michael Jackson ya Congo, à l'équipe artiste et tout. Azor Mikosa. Notre loba na sa émission na lobby et comme un danger lorsque montazo linga kokosa li suba tuté ma komi kobi kosa ye moko. Heureusement à lobby pona ye. Comprends? Heureusement. Mais ça loba ki pona ke na Congo na minute pona que pona été que Inosbi voilà tant vouloir. Mais le ko les a pona ye. Abo mikosa na ye moko. Et puis chose grave, a révélé biso que Solidarité Congo, et ça qui a organisateur autobané comme on a été, et ça un artiste mort individu tout qui n'a pas bongo individu ou azaki derrière makamwana ou pas ebinae. Nani. Sauf que ça la musicien moi individu a derrière makamwana. Bon bah ça falli hein. OK. Il fait allusion à Fali. Ce qu'on fera Soso là. Il est ambassadeur de la culture. Charge le nene bon ba pe sango été ba pe sango mususu
Et là, c'est quoi anti-valeur? Et Abiba, tu as une organisation. Et là, c'est anti-valeur. Et là, qui s'est aux anti-valeur. Ambassadeur à anti-valeur. Mais oui, parce que nous ambassadeur va payer charge journée, va payer son ambassadeur. Baby que ça rancunier, baby que ça na profil à bien té. Baby que rosa la payer on a té. Ce qui toque na idée na ekaka. Abiso ba benga qui était pointé ba benga ta innocent balou mais c'est ba benga qui bangote et l'équipe déjà bien. Bazala qui té événement et l'équipe parfaitement bien. Et puis non ka batwa lo baké. Oh soki fallait moni Kofi na keina rolobani. Les années mortes, profil au fallait zanan. Profil au Kofi zanan. Bah deux profils différents. Par rapport Kofi, à quoi? Fali a un profil moyen propre. Profil moyen bien. Qui est Kofi? C'est-à-dire que c'est dérangé tes son monument moi c'est mon bal na Kofi. Mais Kofi a plutôt na Fali. OK. Mais Kofi a un profil moins boyé. Laisse tomber frère. Quand on a Congo a biso tout ebike via zala accusé que ça soit dans la vraie ou le kuta azala accusé na séquestration na viol azala accusé ya ko final fesse ya mwana bato ah non azala accusé na ko bimana basi ya bato ozo comprendre que cela soit vrai ou faux que cela est la vrai ou faux azala profil mon tellement sale que ana image mo ya salité tellement que fallait qu'até mais tout mon côté olinga amona mwana ye na Kofi Olomide par rapport il y a accusation ya batu sur ye on se comprendre voilà. Ils sont très différents to rôle va bon temps et puis quand vous dites ça to mama niki menga inaka a musicien ya ina sumana bango musicien ya on est ko appuyer bango bato balaka na kati mamwango bato belati ba sakola. On aurait Sarato l'artiste Kofi Olomide aussi, il était oui, dedans. Il était dedans. Il veut faire voir aux gens. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire voir aux gens. Toza badipte. Il y a qu'on le tromper bisota. Il y a qui jamais qu'on changer ma cam. Yé Rambo a détruit carrière à Fali. A soutenir Niki Menga. A soutenir Keina à cette époque. A monter Bana ya Fali contre Fali. Est-ce que Bissou Toloban? Est-ce que Bissou Tonion? Il y a un Lelo Vazo qui a été sa revanche. Justement, Mouto a sala batuma be. Mouto linga ba saba ninga banga ba ninga ba solana mo sinae. Pour que ça robe linga mo c'était pour y a sala ngo. On se comprend. Il s'est investi à fond. Na makambo bimanga wana financièrement tout. Ba voice ba sanaka za de bima. Alinga ko sabiso. Alinga changer histoire. Alinga changer makambo. S'il y a un monsieur, s'il y a quelqu'un qui a Luka carrière à monter Koufa, c'est lui. Ah bon? Il a combattu Fali à niveau tout. Parce que l'autre a dit prise. Et si la kaka. Et les colons, bana wana akoko so ya beneso ya wapi. Okoko. Yé. Azwa bango. Soi-disant. Il y a un combattre batouté, soi-disant, il y a combattre batouté. Azwa bana wana posta bango na page na officielle. Sonia qui n'a effacé ça. Avec montage. Tout ce qu'il dit sur Fali, c'est ce que lui fait contre Fali. Dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Il y a te rappeler les autres, te recadrer, te zongi senantela, te ba dicter to bo sanité. C'est un méchant. C'est un méchant monsieur. C'est un méchant monsieur. Il y a ce qu'on a tapé sous point. Comment on a tapé doigt point? Na tapé point. Abijou monsieur. Na tapé point. Okuta na pena boye. Abag aussi ça. Oh curiosité bani. Okuta na. Okuta na verambo bena boye. Comment on m'écoute na tapé na okuta na. Okuta na. Okuta. Na quoi donc? Okuta na to okuta. Okuta. Na tapé point na vie na musical. Ah non bacha point na. Na tapé. Et là, il y a ce link à Ozo chaba point. Kasi na chaki point na vie ya Nenea. Abala, teska abala. Na chaki point na vie ya Virginie Manganga abala, teska zo bala. Na chaki point na vie ya Marsan Kasanga Marlin. Abala, teska zo bala. Na chaki point na
On peut ça raison. Bah point ils ont continué. D'abord Karine mon compte data balle au divorce point. Les latrali yolé la té. Nazamu tuma maluba nanga dangereux. Je sais ce que je dis. Quand on vient à point na yo wana. Ah bien comme on rappelle a habité mbongo combien au bafuta rabino boloba a sangisa ngo nyonso futa ngo pour di bon pour tika ya fanda kalma. Ava futa nga mbongo wana na ndimi na zwa mais abanda non na via tout roba. Pour tout roba salo ba tongo so etani bazola musaka la musana mali ya Canada. Papa akoli PV tout. Azola museta mbobe nga tout. Tout ngela sa mukolo. Tu comprends? Bazola musaka la musaka kuna na tongo po bikolo balala trop. Ba mikolo fo lala. Faut attendre. Ta bena ya repos. Ve tout so bot boy enjoy na salon lo nga vana ka male mo mona mawa. Si ba aussi ça mon alali reta. C'est quoi ça mu? Ala muki si et ça bien té parce que pour la santé. Mukolo fo lala longtemps, même yemo fo lala longtemps. Vous comprenez? Abanda non ko bongsa via ve tout roba. Atina ta 10 000 euros wala pour so quelqu'un moins 10 000. Atina on veut tout roba luka ndako. Na Canada no la ndako nemo après au pesa mon biso. D'ailleurs on c'est sur les là on mema lisumu te, mutazo lingo bongsa famille eta yo bongsanga. Na on linga ngote, na on mema lisumu wana te. Na boy. Après il pas fait Joniko, après fait Joniko, qu'est pas moto mususu. On en ça va. On dit mon temps. Ça dit que c'est vieux, il est méchant. Et ça jalousie, vieux ma faute matié. Ba Lamborghini Urus on est bélissivé mon tour. Ba nakwa mona, ba trophées mona, ba album, ba succès, ba salle. Stade de France les soso. Ah, vers comment quand on a biso na nostalgie. Oh ngai, na nga mutu na yaka na combo, il y a Paris la Défense. Papa, ozoyo kata sonité. Paris la Défense ari nezala ba tutu ba yebaran déjà. Te molakisité. Bato ba na France. Comment le ba na mnoka ba congolais. Molakisi ezala ka bon te. Arena. Pour ozala molakisi, il faut bêta. Mais il faut bêta parce que ce comme boy, nga bena okena poto na luki seulement ba congolais ba habiter na lobby on a ba émission après na bina l'accent on ba tout. Mais ba landa ndé un problème. Il y a la balandi lelo. Balanda. Lelo tout le monde arena. Ve faut ka Sony. Akoko beta Paris la Défense Arena. Il faut éviter Kali Solo. Il y a Paris la Défense Arena. Il faut éviter Kali Solo ana. Ce qu'on va nous beta sur Paris la Défense fa kima, so va nga fa lo. Il faut azapakan parce que ça Sony akoko te 3000 billets. Soi-disant légende. Na zo biso kerite. Au monde va venir bazabu. Yango moni na vie ba tunde ba comprendre te. Et pour kamuntu topé saison ya mutu bakanga honte non nzambe ganda wego kama nzambe kande mutu akolinga suka na place fe suka bozo comprendre te banda bolonga kika te azolonga kalonga kabino azo gagna ka bozo comprendre te ezama mona ete yo ozo comprendre te à cause ya kolanda ye obukinda kwana combien de fois obukinda kuwana combien de fois mbongo ya ko te alandaka c'est un tricheur alandaka molandi suiveur alandaka suivre les guides solo suivre les guides fali alandaka ah bon molandi suiveur kasi lo choka ki ngwana ki avandi boye à se rendre compte que ngapna le no molanda fali ngaye ngapna le no molanda fali ngamuntu batu bana kolanda azo comprendre que ça époque a fallu et des époques ne déjà l'équipe. Donc faut pas que le vieux c'est un mytho, il a menti dans tout ce qu'il a dit. Il a menti. Pour faire on a un problème en tout cas. Faire après c'est idée ba remix a rosa lelo faire rigolanda conseiller qui mais c'est bien. Ve sala ba remix. Mais c'est bien que lui tout le monde m'a bien. OK. Mais c'est bien. Bon, yo aussi, quand neni so muto se pela na mutu mususu. Et puis rêve na ezala. Na loba on toujours que Ferré n'a jamais été le rival de Fali. Pour so mutu mo loba linga Ferré biso silika. Non. C'est to iba mutu lo baté. OK. C'est to on dit une chose avec son contraire. So ki mutu linga Ferré, mutu comme ça Ferré ya bisoni. Et ça ka ye monde za last. Pour faire on na finga ya sangana. Ba kombo e ba kokodia nzombo o batu mo benga. Mutu pesa on batu Ferré. Faire manquer kofi respect koleka mokil mobimba. Peut-être déjà pour na rox bino to fali mutema. Na ndenge nini? Eh papa. Qui égal combien? Mutaba Congo na biso égal combien? Yali kambuni.
Ce qui menait à bongo, azo samsala punda, on a dit. Biso capable de comprendre avec Paris la défense, double Paris la défense arena. Ah, on va te comprendre que, eh, ma bécoti. Bon, des faire une double ING. Ah, on a maman Mickey. Donc, c'est-à-dire que, Virambo, il faut se calmer. Calme-toi. Au monde nous ana, on le bango kerite. J'ai l'honnêteté intellectuelle. Vi on a kala. Si n'importe quoi aigle, asala banzembo bien. OK. Banzembo wana et risque batwa bossa non à cause ya makambo salelo. Et puis moi si à rapporter bonheur. Mais nga no mona neti basi ngi suba mi la batu mi bal na bango ba yombo. Oh. Comme porter malheur. Wa zakala mi sosu e bebi sa batu mi tout. Yo bité zakala ko bebi sa batu mutu. Zakala comme ça mtora zo. Comme ça quoi zoba comme ça gizeni. Ce qu'on risque, ce qu'on lié, ce qu'on zakala, il y a ni un mot sélecté. Oh, outil Sénégal. Tu vas voir ça la zakala na nie. T'as niveau monter mon bien. À cause et l'eau voir ça la na nie. Et bien sur la moutout. Et l'eau voir ça la na nie. Les appels na basi ba laisser mi bali ba zakala. Mais on te zomona, ana basi mi bali bali ba zakala. Il y a ni un mot sélecté. T'as la mitou les obé. Bon zakala et bien ça moutou. Comme on est pas maman ça la tombe qui zen. Okomi zeng. Ah bon. Mamtuka mtono solo zomo na nka bien. Donc komi iyole la. Yamu mibali ba keba. Na bazakala. Na bazakala. Ngai angatela ngangot. Ex. Na timbela. Ex on peut ça solo to. Achela nga zakala. Na timbela yo. Oliarate. Na liaka. Nga ko sambila ndeleki. Famille pe lo sambu leki. Na liat. Musalane ya mwana kotela ba bazakala. Achelanga ex nanga, achelanga zakala. Achelio pena. Achelanga zakala. Na fungwa. Tina mono ndi ex nanga zakala moya. Ba tutu ba hebisa solo na pesa na ba référence. Akim Kitenge. Masa na ngai le pire petit ya meje 30 na lingele pa ba meje. Oh, na pesa référence. Achelanga zakala. Ex na yo. Auto beta karaoke no lobby eti karaoke na zimbongo biso ba kosa mbongo epe moi mukete ozolanda landa na ya na olambele fumba lobby pa ba nani ba NG ça va na ya ba la mafumba so pas zakala na liabwe na kozomoni logina mabia na omumu na kitoko na omumu na omni tuka kitoko bato comprendre ngate mwana mukezo linga mamu kolobwe akubo lingi makasi bwe asa mukolo ne azolanda landebwe no sambo na famille bandi ti zakala ne yolo na liango. Ah bon. Alexis Wechi. Aza makasi na zakala. Aza mutumala mute. Yuzo mona mukolo ko moko azoba bwe. Zakala hat. Mais ça peut na badir more choka kio na badir ya légende Koffi Olomide. Na tout dernier sortie médiatique nae. On peut déranger kio quand même attends qu'il met. Non, nga déranger nga pena makasité. Na monika ke le sen nga passe tant que musicien congolais to linga mingi. Et loko est dérangé mon kezak vers le basuma mazolo bate n'habité pourquoi. Et par exemple quand il dit que le système de quartier latin danse koimba muke et ils ont comme ça parce que quartier latin o yazo ben ezaki a danse belé ils a quartier latin on toyoka banze moko ba kachaka oti lelo toyoka ngote n'habité vie so ezaka ka bolingo ne muteko lobise bongo et puis quartier latin ozolo ba ki danse belé nzembo muke ba danse wana nde sala pe que normalement quelque batu ba en Afrique ayeba que son Afrique ba yebi eza pona rumbate pour voir na yo wana maloba loba ke bimarate non mais va beta ba jino beta ba futa jalo kasi maloba loba e bimarate so ba yeba ye eza pona ndombolo eza pona générique et pona danse et pona ba fakata so ba bina en Afrique on s'en comprendre et pas beta ba ekoti et puis voilà ezala danse et wana net wana ezala danse ezala ko mbate oui on comprend bien qu'il y a un envie planétaire t'as dit pour dire que non mais faut ta la peine na âge na elo pour dire que non pour dire que non par rapport à propos naie quand il dit que quartier latin lelo eza mieux que oyaba elere oyeleka parce que o bazo yembande azo komiko saye naie parce que ko yembe ezala indépendant olere parce que kuna netoka ba gros bébé ah bon kuna netoka be kachaka kuna netoka ba kokoko kuna netoka pina kino uvandi boka mdimo ka pomme vert oka ndimo ka aubergine
kuna ndeto na banda kitoko na yo nete na bomona nga fiagani c'est-à-dire kuna na bomange ke nga venga baba nzamba yebaki abaki na ekoloba tele vidéo moko oyo Quadra Koraman akoloba bon Isaiah Kala a s'adresser na Fali alobi na sola ina Fali anniversaire à quartier la terre à tour ceux qui fallait y était na rosala ngote wana pena nazo senga na TV ceux qui pena fallait y était na rosala ngote amour wana avait azongisaka pas frère naïe petit frère naïe lelo apparemment dirait kaya on azo biso ami kosaka azomi kosa azo komi kosa ye moko na ye moko et ce n'est pas bien. Ah bon, c'est très dangereux parce que bah image exacte. Ne pas toujours les paroles s'envolent et les écritures, les images, les vidéos restent aussi. Si. Et il y a un qui a témoigné Mamoutou. Kérit noté qu'il n'y a aucun artiste qui fait l'ignorant les cafés na Congo Azate. Ferrete. Azate. Cindy le Kéate. Azate. Amikosa. Et puis Babi qui a Amikosa. Parce que dans l'exemple un peu sur mes album tout ça, au moment que vit Amikosa, il dit ça pour non s'appeler ça moi ciné. Mais Amikosa. Donc surtout le love et continue la vie professionnelle. Ma bé. On va payer ça. Ma bé. Ah bon. Voilà. Mais relation nini fallait azango lelo na Diddy Stone pour à chaque fois na mona ki pende on a biso pas parole o aya ki aza ko se permettre ko loba pas parole tout le monde a rien à confier au midi tout le monde une place ba petit ça a été donc pour moi je peux dire que peut-être ba pesa qui est fuite moko o ko loba na ndenge na bango kuna relation ya Diddy Stone na Fally Ipupa est-ce que bazaka na relation il y a grand frère na petit frère ou soit au-delà ya Rosala grand frère na petit frère relation monsieur Sebaki sama pour Rolanda ba dire à papa parole pour moi Kérit Fally c'est un homme marié. OK. Moi sinae maman nana ketchup maman a 5 enfants. Maman bafana malgré 5 enfants mais son monyo quand ça mon a 18 ans. VIP. Kitoko ko bakisa makaka. International. O batutu ba yebi exemple ya basi ya mabala. Otala moi siritoko. Beauté au Fally azani na ndako est-ce que Fally ko luka moi musuna libanda. La limite. C'est-à-dire que c'est faux et archi faux. Didi na elere imago relation na bongiza ko ayaya na to lo bangwat ko fia présentant Fally et pas maman Ali el roi mwana. OK. Automatiquement Didi Stone na ko aleki. On se comprendre. Pour le beloko o papa lo bangwa il faut ça mutumo uzaka mutumo rankine. On comprendre. O yemo ko sala ngote. C'est-à-dire que Didi d'abord il pas Fally ko aleki. Ko kutana ya Didi na Fally ezalaka te po bayokanaka. So na biso la ki sanga tellement Didi avana na Fally ezate na pototo na kine ezate la sanga na restaurant mo Fally bakutana Didi ezate mais ezate normal bakokutana ba solo na restaurant normalement parce que déjà même sur un niveau professionnel bango tout ba international ba ça la comprend bien on s'en comprend to Didi za mannequin a ko so apena pour participer na clip c'est tout à fait logique et normal mais koloba ke bana relation o mo ki les olobana c'est faux. Batwali omona mosta mbaltinde bogino lo pe Jenny soginan o abina wana o pe comme moi ça fa do bino bogo mona fa na moi cité loko ba musicien ba ndumba bata débauche bato batambola bien te ba musicien congolais je précise bien bogasi Fally pas ça bon Fally soit ba musicien congolais tout mais succès des silat mais déjà si la kala ozo comprendre Fally na Diddy Stone baza moi si na mobilité bakoti kala pe ko za moi mobilité voilà. Et makamutu batu bazoloba biso tali bisota Fally ako finga Didite ako boya Didite ako bengana Didite po monkili ezo sepelate ne bango ba okutanaka papa lingite alingite est-ce que ça non papa responsable faut me tourner ba question ana et puis tokoki ko sala ka bana na biso ba choix ya batu ba kosola na bango ta ngana na mwana na ngaya mwasi. Donc jamais na wono lobane ko cela na été ata mutonga za na bien problème ya ngana etali mona te j'espère toko pekisa batu bana na biso na batu oyo baza mabe. OK mais na batu o baza bien to pekisa pourquoi parce que le vieux il est allé très loin ça il a déconné yo lobaki Fally azolinga profiter na étoile ya Didi ya mwana fallait que profiter na étoile à Didi
depuis Kalawana, ba succès tout fallait celle ba salle tout fallait beti. Liazala. Ce qui est le vieux et qui a profité quand on toi la bana batunde te ka kanga ba danser ça sala boy. Fallait ça falita. Fallait ça muta kisita. Fallait ça nganga kisita. Yeso ke ça nganga kisi. Neto yokaka. Pour le bas qui peut da kumuda paix à son ami m'ta ça son moment ga pesa ba kisi. Que ba tumso que nous a kisi kuna na mon fléri kuna il paraît qu'il a comme nganga. Voilà mon da kumuda lobaki. Avant kufa. Qui a zala kanganga, qui a celle à ba concert, à celle ba yena ba kisi na kinganga on a soké za bonde da kumuda lobaki. Qui a utilisé kabatu. Qui a utilisé ba to la batu. Ce n'est pas pareil avec Fali. Fali yaza muta kisi tan désolé. Fala yebi bonganga ta. Fala za muta nzambe. Fala sa melaka. Fala yebi nzambe kaka na vie na e. Parce que no ba on toujours so il fallait qui emoponami ya nzambe te kerit. Nande batu ba lukaka yinde ba ko isai. Pongeza na mutuka ngaleki na kisi po toro mise baba nganga art. Mais neni ba ko lika falite. Neni ba ko isete. Neni ba ko bomete. Neni ba ko boma carrière na été. C'est gazé toi la nzambe. Eza étoile ku nzambe ka te nzambe ne muta soutenaka ye nzamba la simane. Po nzambe aleki batutu. Voilà. On se comprend. Merci voilà. beaucoup. Fala yebinda kwa nganga te. Fala yebi kisite kerit. Ayebinda kwa na yebinda kwa nganga te. Na yebi kisite kombo na sima na nganga na ngai. Kaka kombo na Yesu. Ngaloketo na ngai. Kaka kombo na Yesu. Seka barena na ngai. Loni falemba. Seka ya barena na ngai. Kaka na kombo ya Yesu. Seka ya succès na ngai. Seka ya ba trophée na ngai. Eh. Boluka na no pamba. Yesu kaka azani wana. Ah bon. Voilà. Yesu kaka azani wana. Alexis Wechi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mot de la fin et puis quelques salutations. Ouais, na mot de la fin, tous les warriors du monde ont toujours ba épée à Rotelema. Moutaro les kazate. Moutaro les kazate ba épée. Ils ont toujours tendu. Moutaro les ka azate. Moutaro les kazate. Parce qu'il faut protéger moutaro sa valeur pour Nabino. Et puis merci na bato tout ba soutenir Abisso. On a pour ça soutenir ngai au soutenir Alexis Wechi officiel. Au bengi biso na plus de 143 85 0 44 32 62. Plus 243 85 0 44 32 62. En tout cas, vous avez un mot direct. Voilà. Ou aucune la chaîne Abisso, Alexis Wechi officiel, numéro Ezana. Et voilà, vous avez en contact sur la guitare. Merci beaucoup, Alexis Wechi, chef de guerre, seigneur et chef de guerre kamikaze vivant. Merci pour tout. Merci à Dada Oulongo. Na Suisse pour la benga maman sociale. Merci na maman Clarisse Mouyembi ya Gilenga Tsebe, pourquoi pas na boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas. Merci l'équipe Mobimba Afrique et Télévision, équipe Mobimba ya Alexis Wechi Télévision. Merci na abonnés fidèles na bateau tout balanda gibiso pour hésiter pour s'abonner massivement et au salabiso vraiment bien. Merci à Juma Claude Bols qui était derrière la caméra. On t'a réuni pour la réalisation en Afrique et la télévision. Merci à bateau tout à l'Arabiso. Je pense que tout le monde est bon au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.